Naam, kimya nabola mwenzambe zala likolo ya bantoma na nyonso na siliko lokumu na matondo ezonge pa na nzambe kolo ya mikili mokili o ezali komonana na mokili o ezali komonana te kolo na yango ezali nzambe. C'est votre frère, ami, prédicateur de la nation Moustapha Toutou. Lelo naena sololana peuple congolais mayoe ezali invisible. Lolenge kani invisibilité et influence physique. Parce que sengeli congolais ne saura comprendre nelo konyoso ebandaka na esprit. C'est-à-dire création ya moto. Nzoto oyo ezali enveloppe o nzambe alatisa ngonde molimo. O nzambe alataki ngonde molimo nde akotisi yango na kati ya libumo ya mama pe mwana abotami. Mais esengeli moto a comprendre avant tout. Mwana nyonso tango abotamaka na mokili amaka maboko ya kokanga. Tango azongaka kokende o to baka moto akufi akei akenda maboko ya kofongwama. Ezali significatif. Je vais décortiquer, je vais expliquer pour nous ramener à la compréhension ya malamu. Mais avant tout, les Congolais nyonso azali obligé yako zana moi connaissance ya spiritualité pour son bien. Zapona bien aye. Parce que ma prédication mingi lelo basili ko bangisa Congolais spiritualité. Congolais so ki spiritualité et on dirait zelo comment boye kake sengali abanga. Ngana benga ngo ezali ba matea o ya ko bangisa batu pona gagner. Hein, c'est juste que ça ko bangisa batu pour gagner de l'argent. Donc on dirait dans la catégorie à batumo boye so atio maboko likolo amutundo obiki. Oui, baton nzambe asali grâce na mokili baza ko exister bazali na bango. Mais esengeli yo moko za la conscience, pe za na connaissance parce que Biblia ezoloba mon peuple périt par manque de connaissance. C'est-à-dire moto akobeba kaka soki azali na boyebite mingi ya spiritualité. Biblia etikoloba te que mon peuple périt par manque de prière, par manque de fiançailles, par manque de voyage en Europe. Parce que bino boka ni sa que soko balite ndo baby. Soko ke poto te ndo baby. Mais avant na expliquer, et sengeli congolais nya sa comprendre que vie à moto ezali composé na destin. Donc ande destin ezali spiritualité. Nzambe ebi mokolo botami, mokolo kobala. Soki okobala o okobala te mokolo ko voyager soki ko voyager te nzambe nde ayebi ti mokolo ko kufa biyadi la ezala maboko ya nzambe de nzamba abina kasa Coran laqad khalaqna li kulli shay'in bi qadarin to sala ki eloko nyonso na destin na tana yango précis pe nzambe alobi wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idhnillahi kitaba muajjala molimo mokote eko goûter eko kufa kaka na ta nzambe akelaki et sengeli congolais comprendre que la mort ezali naturelle et puis la mort est inévitable. Aucun parmi nous a le pouvoir de échapper le destin nzambe. Non, biso tout oleka na liwa. Tout se distraire te ko benga esprit de la mort. Oh esprit de mort. Non, esprit de mort, c'est ange de la mort. Ou on la milimo ya bato ba benga na ngote. To luka ko benga na nde diable. Mais avant na je vais vous parler de la sorcellerie. Premièrement, c'est quoi la sorcellerie? Kindoki eza nini? Et sangali mota comprendre kindoki ezali eloko oyo ezali pouvoir oyo ezali kobebisa o nga benga ngo pouvoir moko noir. Nde ba bengi yango kindoki. Ezali pouvoir oyo ezali coopération entre physique na spiritualité. O te benga kindoki. Donc motuto azandoki azakane na coopération na pouvoir diabolique. Ba esprit wana o ba coopéraka na bato o to bengi bango bandoki ba esprit na ba komona bango zalaka ba infirit. Ni ne salaka motozo kindoki. Et comment qu'on comprendre que moi on a déjà azana virus ya sorcellerie. Parce que ça na ba maman ebelé. Ce qui te montre totamboli lelo 90% ba fazer
eza bana o baza ba bengani baona banda kuna bango pona kindoki alingaki ali atata mwasi songolo alingaki abo mama eboy kinwa banga ka kindoki koleka ata coronavirus ba kinwa biso ba congolais. Maintenant alingi na faire comprendre batou que la sorcellerie c'est une maladie comme toute maladie. Oyo ba remède nango to pese on a ba émission oyo ezali koya quand est-ce que quand ni monta ko sala pour se protéger contre la sorcellerie to ce qui peut déjà ekoti na ndaku c'est comme la malaria sombaka kinini mela sorcellerie ko kende na yango mais ebele abatulelo baza bloqué premièrement non na makanisi na ye pour abanga déjà pouvoir moko satanique et faire ko banga yango et comme ko dominer sur ye motopozo kindoki et sengeli kaka aleka na ba procédure misatu procédure ya liboso ezali procédure otolobaka procédure ya koleisa mwana kindoki mwana aza ignorant par cause eloko nyonso ezali maculate c'est des loko ezali ya kolia lipa biscuit nguba n'importe moto déjà zakana kindoki vika azali na relation moko diabolique à cause de l'eau wana assez yango taukil les anines taukil les alliés invocation akoloba moi quelque maluba tango envoûté l'eau wana esprit coopératif na ye diable o coopéra na ye dès que ya sali taukil na eloko ya kolia esprit na ai afani na kata eloko wana ya koluka kopesa mwana oyo azali faible. Parce que moi, je suis tout faible spirituellement. Force, il y a moi, les arabes parents. Si on prier mingi, moi, je suis fort. Si on s'embêter, moi, je suis faible. Tant que je suis là, dès que moi, je suis allié, allié, je suis un estomac pour attendre. Estomac est nika. Non. Et le Kwana est reconnu mbalamoko na nini na jaibu siri. Ezali poche. Ya spiritualité za la kamotono so na kati ya nzoto. Tango lipa to biscuito nini on est koti na kati ya nzoto ya mwana esprit wana ase nini a se manifester na kati ya nzoto ya mwana. Son premier rôle ezali afongola e misu ya molimu. Eloko aliboso efongwa maka mwana ezali eloko aliboso o efo ezali parmi biloko aliboso efongwa maka muto soko aza bébé. Mwana tout aza bébé eloko efonga makaye ezalaka matoi na misu nde eza biloko oyo moto oyo aza na kindoki te décalé eloko ya kindoki eza ba partie ya liboso efongwa makaye spirituellement c'est-à-dire misu ya mili ya molimo efongwami matoi pe ya milimo efongwami pour permettre ayoka appellation diabolique tango bakoya ko benga na butu to tango bakoya ko sa nini ko zoya na katikati ya butu dès qu'alei misu efongwami matoi efongwami et na yango et ko permettre ye ba ye na butu ko benga ye Jonas héritier pour ayoka appellation et permettre ça nini abima kende koloko. Et alors motonyo so ale kindoki azalaka na créature imitative na ye oyo bana koloka na yango moto oyo azali moto ya kindoki apumbwaka na molimo ake koloka na yango te alataka corps spirituel yango ezalaka forme ya eloko soit alokaka na forme ya niau soit alokaka na forme ya nyoka na forme ya nguma na forme ya mpese na forme ya mpuku to na forme ya mbwa tango mwana wana babengi ye ayoki afongoli misu amoni mais yo physiquement ko kotala moto aleki kindoki otali ye mais ozomona misu neze ekokanga mais yé déjà fongoli misu dit misu wana o efonga mais ça misu oyo diable o balé ici ndé et permettre ça nini a fongola misu wana amona bango tango akei ndesko sengene aloka a cause forme supposons forme ya nyoka
supposons forme ya niau, supposons forme ya mbwa. Forme oyo mwana wana akozwa po akendaka koloka na yango eza forme ya nyama wana, eza caractère ya nyama wana automatiquement influencer vie physique ya mwana. Autre que comprendre. Donc mwana tu ya ndoki tanga ke koloko abimbwe na buta ke koloka azaka na créature imitative na ye akobanda koloka na yango automatiquement nyama oyo wana yake na koloka na forme na ye caractère ya nyama wana ekomi caractère ya mwana wana na vie normale na vie réelle. Okomona mwana soka lokaka na forme ya mbwa. Okomona mwana premièrement akoma automatiquement têtu. Comme la têtutesse ya nani ya chien. Deux, caractère ya chien ezali aza tellement lokoso. Mbwa azaka tellement lokoso tonda ate. Automatiquement mwana wana okoma pe mbalama ko lokoso. Provision ndako eza mais mwana zalaka lokoso. Et deux, mbwa posonaye ebelaka maladi pamba. Automatiquement mwana wana akoki koma na makwanza babiloko moya bongo to basuki ba makodia babiloko moka bongo wana au début ya sorcellerie ya mwana. Donc eza parmi ba signe oyo tango zoboko la mwana yo soko moni na ba signe wana il faut faire vraiment attention. Il faut mwana wana ko sala ba prière ba voyance. Est-ce que mwana oyo c'est seulement ezali têtutesse azokola nango ezo sengela remède nango ezala éducation confortable oyo kozon sa mwana nzela to c'est la têtutesse oyo ezali ko wuta na monde moko boye invisible. Tango mwana akozala na yango esili mwana bandi kokola na nini na kindoki abandi kopimbwa kwenda koloka na yango na monde internet to ba monde invisible. Et rôle ya sorcier nyoso oya na kati ya famille rôle ne ya liboso akomaka ne agent ya renseignement eloko nyoso oyo ezali comme projet familial Moussa na ezali ko passer message na ba réunion diabolique. Et c'est quand tu vas comprendre ba place oyo ba diable ba sala ka ba réunion. Ce n'est pas place tout non. Ba sorcier ba na ba place na bango spécial. O ba kutanaka retrouvailles. Hein? Ataharik na bango ba kena ko kutana pona ko sala ba réunion na bango. Ce qui na se ya maïté ezali kolaya bangomba. Sur le colère bangomba teza le colère ba grand marché na kati ya ba grand marché ndeti biso to na Zando to na Gambela to na marché de la liberté na même dans ba quartier ba winza mike eza ba kina kosala ba réunion na bango soki wana te ba kina kosala mingi ba réunion na ba cimetière soki na cimetière te ba sala ka ba réunion na ba carrefour o to binga ba rond point. OK. Eza bisika oyo bango bakina kosala ba réunion esika oyo bakina kozwa ba message na bango tango akobana kopesa ka information ya makambo zoleka na famille akina ko misengo libanda pona bapesa ye maele nini akosala pona ndenge to expliquer ki au départ sorcellerie eza pouvoir oyo mosana ngo zali ko bebisa ce qui a bebisi nde abandi ko mata pété na monde à molili. Ce qui a bomi, n'abandou comment t'as pété na monde à molili. Il y a tant de gens. Bakanisaka ndenge balobaka moto bandoki balie mutu. Bazokanisake ndoki alia ka moto azui atokisi na kati ya sani alamina fufu alie te. Kolia ndoki kolia moto ezali ko affaiblir premièrement aura spirituel, c'est-à-dire degré à force spirituelle na ye et kitanase. A continuer envoûtement. Envoûtement oyo ekotinda mutu wana na distraction totale ya makambo ya Nzambe. Eza pasi moto aza concentré na makambo ya Nzambe pouvoir diabolique elia ye. To eloko e boma eza pratiquement impossible.
tant ba rotina ka moto na distraction ne ko permettre bango basali ni ba loka mutu. Vous comprendre ba loka mutu et yo mutu bazo loka. Comment on comprendre que vous avez déjà atteint na pouvoir moko diabolique ba lokio wana to ko expliquer ba signe nango ndenge to expliquer ba signe nini banda ko mona na ndako déjà banda ko sa nini ko détecter mwana oyo on dirait déjà a commis mabe parce que mwana nyonso ya muke azara kolokola mai colora couleur colora to ko tsana kati ya mai e kolanda couleur wana mais ko mona mwana ndako bazola ki c'est droite ya zolinga kaka gauche et mwana âge nini 56 mwana 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 12 ans mwana de plus en plus azokola il devient encore plus têtu eza ba signe ya mabe o il faut mwana wana bo sambela mingi soki azali déjà na moi virus moko ya sorcellerie et na ba monsieur zali koya. Je vais maintenant expliquer comment Mouta comprendre que Naza déjà ba lookinga parce que ça n'a pas tout belé à comprendre que Azana donc ye vie na ye ezana maboko a pasteur non ngana bisara batu ba pasteur to ba prédicateur nous sommes là pour prêcher la parole. Nous ne sommes pas là pour faire de délivrance. Non. Quelqu'un qui n'a pas la foi, quelqu'un qui n'a pas la connaissance spirituelle, c'est pratiquement impossible à la délivrer. Nous moni belé abatu à quoi pauvre na séminaire. La pauvreté ils ont continué. À quoi ndumba ils ont continué bon ndumba. À quoi ya bela la maladie mo réussi la rater à kenaki na séminaire mo à quoi attend 7 fois. Mais la maladie ils ont continué toujours. Pour na kolanda na version Nzambe azolo bana Biblia mon peuple périt par manque de connaissance. C'est-à-dire avec la connaissance tu reçois la nyonso. Jésus qui avec la foi vous reçoit la miracle. Foi oh Jésus alobaki avec vous soyez mes imitateurs. Imitateurs ya Jésus ali ba to basé na connaissance propre oh Jésus ayaki nengo. Exactement que n'est pas à motomoko non. Jésus avait préparé ses disciples à prier Bassanini va défendre. Et vous les Congolais, les Kinois, essayez de préparer spirituellement pour vous défendre le message en Zambie. Au lieu de vous faire dans l'église, non. L'église est pas ça. Mais spiritualité, vie à l'élo, ils allaient motoise en connaissance spirituelle. Parce que à nos 15 jours, vie à mouter ko changer ce gazo Sambi là. Lokuta. Ngana bisaka bino orondo sambela lelo ti lobby vie na yo ko changer te. To sambelaka pour te gagner paradis. Mais vie à mokili à lelo ezabi tumba et avoir la connaissance comment combattre diable. Yo moko. Eza prière te. Yo sambo kangi chambo sambeli obimi ba procédure spirituelle ozana yangote zoko ozo kweka na ba mitambu yo moko. Eza ko affaiblir toujours force spirituelle na yo ndezo permettre diable à sakana na yo. Ezali ndekonabino prédicateur de la nation Moustapha Tutu Nzambe a facilité motonyo saozi libaku ya kolanda yango bo s'abonner massivement et ko permettre bino bo enseignement ya sorcellerie pe ya spiritualité ne parce que recommande fort et puis on l'a bien moi craintivité vis-à-vis ya diable ce qui beaucoup luka kozwa ngai. Mon numéro c'est plus 243 91 076 97 29. Plus 243 91 076 97 29. Et je vais vous expliquer la subdivision en sorcellerie dans M. Salikoya. Et je vais encore vous expliquer la sorcellerie dans le domaine sur comment et pénétrer. Et puis l'influence dans la vie physique pour comprendre comment. Nzambe azana bino shalom. Je dis et je vous remercie. Ciao.